Shalom, shalom peuple de Dieu. Au bozolanda biso na tranche oyo ya ba émission bolanda biso de temps en temps na site na biso Sentinelle TV 1 to pe Sentinelle TV 1 et puis na YouTube bolanda biso na Sentinelle TV 1 wana ezali ba site oyo bolandaka ba émission na biso ba vidéo otoyaka pona ko encourager bino eza ba émission socio-culturelle, éducative, religieuse, politique. Vraiment Nzambe a les questions na ko ba kopambola bino. Alors na présentation bozana mama Bena o bolandaka nga de temps en temps na émission na biso tolobi on l'appellera femme et de temps en temps tolanda to yambaka pe le messager proverbe 30-30. Alors to ko sepela to mekampe ko yamba le messager proverbe 30-30 suite ya vidéo oyo mokili mobimba balandi yango eningani na message oyo Nzambe apesaki le proverbe messager 30-30. Alors to mekampe to yamba to mekakutuna mwa mituna ebele suite ya bande couper belé ba tunaki ba mituna na bango suite ya vidéo wana Nzambe alobaki ba commenter makambo ebele oyo bino moko bolandaki yango. Alors to ko sepela to yamba mutu na Nzambe to côté un peu à profondeur to yeba nini oyo akoki kolobela biso lisusu na ngonga oyo. Shalom. Shalom, le messager, proverbe 30-30. Oui, merci. Vraiment, to se permis ko yamba on a tranche oyo, to lingi un peu to meka ko solola na peuple de Dieu o bazolanda so mokili mobimba. Na suite ya vidéo oyo osalaki olobi message Nzamba pesaki yo. Alors message wana e bouleverser mokili mobimba, ebele bazwa ngona ndenga polémique, ebele pe oyo bazo comprendre bazwa ngona ndenga message oyo etake Nzambe apesaki yo message wana. Alors, on a fait sur ma parole, on s'est présenté, on a dit que Batobele va être pour passer par des grosses paroles dans son côté, na tranche au émission, tout l'ingi tout côté un peu en profondeur. Tout bon nan. Nkolo to tondio to komisio. Merci pour Nzambe malamu. Likambo tozo sala ezali volonté na yo. Yo lobi otinaki liloba na yo bikisa. Tikete o tout roloba et même ma polémique était mais est sauvé à ta deux personnes. Babi Malamolili pour ordre mondial na yo ezali aller fête de toutes les nations mes disciples. Liloba na yo onction na yo est touché batuba kangolama batuba yepa na yo babima na kifanatisme to bondeli bona comme Christ. Amen. Amen. Bon na pesi bande ko nyoso bazolanda biso mbote surtout ba oyo ba réagir bango tout ba réagir na o ba fingi na ba oyo ba sepeli na yambaka nga ba coup de fil mais mikolo yo bato bazobenga ebele ba misusu kutu balimba comme ça on irait nganga na bandu bibisa bango manga ba vie na bango. En fait na chaque époque na chaque période Nzamba bimisaka un prophète oyo akoloba ba volonté na ye yango moninga na za pasteur ya ministère mais na boya ba benga pasteur na linganga benga messager parce que un messager c'est celui qui amène le message de Dieu. Et azoloba te oyo wuti na makanisi na ye. Na vidéo on a salaki sur la mort ya Marie Misamu soki ezali haine soki ezali honnêteté nani lokumu vanité ou bien na loki ko détruire bien Nzamba opinir nga Nzamba basaka na honnêteté mais soki eza ainsi dit l'Éternel na ndimi que c'est ainsi dit l'Éternel parce que ça lui pousse et puis mokili momima ba récupérer ngo ba ba changer ba titre ba tie ba nini ba tuna condamner ka ba o ba kati maloba nanga pour bâtir ma camusus, ba coller en haut et comme la polémique. Sokozo copier loko wuti na onction Nzambe au ko kota malédiction ti na 4e génération famille na yo. Na ko sepela message faut tambola ba to ba zwango mais ezala identique. Zwango ba partager en changer photo mais etika la identité. Soko longo le bakisi okomi na problème na Nzambe. Donc merci mingi na makambwana. Alors nana okende beaucoup plus na parole de Dieu. Parole de Dieu, je sabi so boye. Na parole de Dieu, je sabi so boye. Omoni liloba na Nzambe ezali liloba o Nzambe atindaka batu na ye. Nzambe aloba makambo na ye. Alors sokotali awa omona ke Nzambe azoyebisa na Timothée. Yes. Azoyebisa na Timothée awa na 2 Timothée zela nazoluka mwana. En attendant, le messager azoluka verset wana pour tout ça moi ba question ebele autre poser messager parce que Bible ezo ça lobi
mon peuple périt par la manque de connaissances. Je crois message à utaï pour avancer ngawana oba mususu bazolo bako ezaki pe moko ya question o singela kina tuna yo suite ya vidéo wana ndenge salami est-ce que vidéo wana osala kiango suite eza n eza ba compte rendre o que muto tela sala nga bonga pe funa sala tout pour ba question de tuna maki mingi na ju verset ngo OK Bible zo bana 2 Timothée 3:16 balobi Nabani na 2 Timothée 3:15 balobi dès ton enfance tu connais les saintes écritures qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Toute écriture est inspirée de Dieu, est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. C'est-à-dire, batebele ba lobi o ezali ene o mutu akufi kaka sikoyo ndenge nini bozelite boy na boy. Évangile eyaka awa balobi eloko liboso évangile eyaka toute écriture est inspirée de Dieu. O euti na Nzambe eza utile pour na enseignement. Yes. Na liwa wana to enseigner ni na pesa ki enseignement. Pour convaincre, ko convaincre batu oyo bazana têtueuse, bato bazana ba fanatique eza passe pour na robimisa e. O convaincre bango na liloba ya parole à connaissance parce que eloko liboso Nzamba sala rasoka kuta na mosai na ya peso parole de connaissance. Et ba parole de connaissance na royeb sabino na bandango bandakala batu musu peut-être ba découvrir nga lelo na banda musala oyo ya kolobela makambo ya bandakala na kozonga nango. Et ce soit lobi awa pour convaincre, pour corriger. Parole ya Nzambe eza fimbu. Omoni lelo oyo attitude ya batu nazo benga ba pharisé balinga la vérité te. Baboma Yesu, baboma Jean-Baptiste likolo la vérité. Yesu soko tangi na Jean 8 banda na 1 ti na ba 50 kuna balinga ba lapider Yesu akima bango po azalo bela bango vérité. Parce que bazali ba pharisien, papa na bango azali diable balinga la vérité te. Alors batu tout o basali be mission, batu tout ba fingi bazali bana ya diabolo bakoko linga vérité te. Alors bango ba pharisien to suka bango fimbu, parole faut corriger. Et balobi susu pour instruire dans la justice. Lilo bananzambe soke bimi eka ko instruire dans la justice afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Omoni musai na Nzambe évangile e ya raté pona ba mesana mingi oyesa ba okende poto okobala okobota yango moni batu bakomi ko simba bakisi yango moni batu bakomi ko sala ba pacte pona roya poto pona kobala pona ni après atiki yango omoni na Deutéronome na 28 30 ou bien dans Deutéronome 30 15 et je sais que Nzamba lobi je mets devant toi la vie et la mort. Nazo zonano Deutéronome 35 alobi je mets devant toi la vie et la mort. Yes. Soko oponi vie ozala bien. Soko oponi kufa okufa. Omoni bat biloko ba voiture bandako eza biloko Nzamba perception na se photo enjoy nango. Donc eza ba biloko musu tokuta ona lola te car tokuta ona lola te ndako tokuta ona lola te ba palais tokuta ona lola te. Soki Nzamba perception ndako, soki Nzamba perception voiture, il faut o enjoy nango sepela nango. Mais Bible dit ça aux malédiction au rotonganda ko la te au soma mutuka au tambola nango te c'est-à-dire mutu azana kata malédiction mutu apesi Nzambe mukongo. Alors problème tozana ngo ezali batu ba yebi parole Nzambe te ba pasteur ba comment beaucoup plus ko parler sur les miracles mais ba parlakate sur la vraie parole yango etindiki bato ba réagir ndengwana. Or na kati sauté au continuer parce que na ba moi ba question na préparer déjà au répondre des biso à travers message wana pourquoi mokile lingi vérité te ezaki moko la question nanga et puis pourquoi n au répondre dango maintenant na lingi un peu peuple bazolanda biso soko koko ebisa biso nini parce que na vidéo o salaki o lobby liwa oyo ezali po Nzamba lingi ko interpeller corps du Christ na Congo pe mokili mobimba mais bato bazo comprendre que na ite so ko fungola place wana et puis lobaki tango Moïse akufaki Nzambe na Satan bayaki ko welela po Moïse asumukaki à travers kanda mais
nangonga na satan na nzambe bayaki po bawela eza mabomba mi ba révélation oyo koki ko sosolisa bato oyo bakoki ko comprendre parce que tant oyo ebele bazo comprendre te tozo kende bibela si basini nyonso bilembo nyonso Yesu alobaki eza kokokisama moko na moko mais peuple na nzambe aza toujours ignorant azo comprendre te. Ouais, olobi malamu mama Bena omoni soki mutu akufi jugement ezalaka te o mutu soki akufi tozala bakundana jugement bandi mokoloka yo kufi. Moïse akufi grand serviteur de Dieu azakosola na nzambe ba ange nzambe baye kozwa ye ba ange Satan pe baye kozwa ye. Dorcas akufi le même jour ba mama bazoya liputa oyo Dorcas mutu atongelaki ngai sapatu oyo Dorcas mutu apesa nga montre oyo Dorcas bakomi koya kolakisa misala na yo. C'est-à-dire que mukolo mutu akufaka jugement bandi avant que na jugement nzambe yango nazomona Moïse azalaki mosali na nzambe akufi nzambe aye kozwa ye Satan pa réclamer et ça la même nga lelo so na kufi même nga na linga te jugement ko banda soki nazaki mosali na nzambe solo ekoyeba na so nazaki mosali na nzambe lokuta omona bana bakomobima comment yoza pasteur okufi bana makango bakomobima comment yoza pasteur okufi bato boza komela bango drogue bien bato boza osala bango ndumba oba ba PD parce que il faut bango lelo tozana ba sœur ba PD l'église ba yembaka baza ba pasteur toza pe na ba pasteur ya ba PD do tozana ba sœur ba lesbienne tozana ba pasteur ba PD et cause ate l'église c'est-à-dire musala nyonso tu ya mutu soki akufi ebimaka na poisa nzambe mutu eza makambo to ezosala meza nzambe faut un entendement spirituel pour comprendre que eza nzambe omone tinga na bandi makambo ba prophétie nzambe lera beninga eloko liboso apesinga esprit de parole de connaissance. Yes. Na salango balebele Denis Lesi akufite aza témoin soki lelo balobaka mutu oyo alalaka na salon babengaki Salomo bato bele bayeba teke ezali bazako yebisanga parce que na 2001 le na ke Afrique na Katani tika kozonga yate nzamba pesinga message na kenda ti e pas de Denis Lesi ko yebise ke soka zo continue ko sala ba aventure ko simba kisi ba mbio wana ba ezali biloko bokoko na bango ya kinganga ya tatani atikela ye nzamba ko bete ba ko humilier ye na kende ko yebisa Denis Lesi akufite azali et Denis Lesi atinda ba garde corps na ye ba betanga et na traça mir liboso église ne wana na motel fiki na bi ba mbinga bana matete tala ba mbinga ta ba paquet nga wana zaipe mwanzo to muki oyika so katai na ki na bi soki bo meki ko tleka ligne oyo bokomona ba yakite parce que onction nzambe zaki nanga mon père wa maloba akufi ngai heureusement na kitaki mboka Doudou Nkunku azali Doudou Nkunku akufite Doudou Nkunku azali ouais journaliste azali alors Doudou Nkunku ayambi ngai na kuti mon père wa maloba ebembe na ye ba pasteur babo yango soki ebembe mon père wa maloba zonga Kinshasa c'est moi parce que na lekaki na TV balobi aza pasteur te balobi ba yebili musicien mokili baboyi mon père pourtant mon père akufa mosali na nzambe ngana leka na TV na RTNC na lobi soki lokola gouvernement à Brazzaville ministre ya nini ya culture apesi 3000 ko rapatrier corps ya mon père je na 6000 ngana zo pesa 3000 sikome kankenza longwe président église de réveil na lobaki on a TV et lobby nango kankenza bima apesa na loba à l'époque eleka na TV bato bele ba ebité naza le premier pasteur oyo akita na mboka na IMK muto asalaki musique muto abeta concert ser na biso alisi akufite na pesa ba pasteur $5000 ba kabola okotiko mona vidéo wana na YouTube te po liboko à gauche soki pesi ya droite e baté na le seul pasteur oyo na somba dilu pango na nini na kinkole pona tonga orphelinat soki toyaki na ba problème politique tembelelo orphelinat wana emati c'est-à-dire tozo sala misala nzambe tout mais à part wana naza pasteur oyo akitana Jaguar na Congo pona ba sindi na pesa prophétie pour na sindi a sindi lelo akomandoki soki lelo akufi na koleka pe na sala émission na bi na pekisa ki sindi aza mwana za kosambela nanga to travailler na ye na somba même Jaguar na kitana ona Kinshasa batu bayebi masolo nanga na kofiolo mide po sindi azonga l'église c'est-à-dire na sala makambo ebele batu nde bayebite Paul Jérémie Mayemba Silas Timothée Kiese avant bakufa bokota na YouTube nanga bokomona botanga kaka ça casse ou ça passe nazaki na Bruxelles nazaki na mois ya avril na Bruxelles na lobeli bango prophétie bango
leur profession nazako lekisa émission nanga na numérica Chibambi Chitwa PDG na Pesombote ayebi nazako lekisa émission nanga chaque samedi na 18h alors nazako pesa ba prophétie ya mboka ya makambo ebele na loba Jérémy Mayemba azali kolanda nga na bar azomela masaka na binzamba azobeta yo soko bongwani te 3 mois après akufaki c'est-à-dire l'air akufaki pe nazalaki wana na sala pe émission c'est-à-dire ezako tsolate ezali kolakisa makambo surtout oyani Pasteur Sony Kafuta za père spirituel nanga o abokolinga mais Pasteur Sony ngale to kaboy poni alingaki a initier nga na misala mabe na boy et puis akangisa nga na Kinshasa et puis na lobela ye bana basi mingi lelo bazokufa ye mtu azoboma bango boye bisanga ye Marie Misama za hôpital ya ndo sali hôpital azaka mtu miracle poni abikisa giete bazana masolo oyo babetaki na kati masolo mususu na auto partager eloko oyo o muto azaki ko menacer ngana eza mobali ya Marie Misam o alongwaki Londres angaki no bala mais ndeko wana nyatimi na aleka lo ba vérité azolela pona nini alobi alinga kufa ngana bimisi vérité atia mwana obeta nga masasi siko mutu na Nzambe toyebi ke eza facilité pona ko batu baye ba ko recevoir message o uti pa Nzambe mais be ko za mutu oza na mai oza na makila oza pe na ba message on Nzamba za ko pesa yo pona ko ba ko pesa batu mais tango ozo ko pesa message wana batu na pe bazana ba famille baza pe na basi ba pe na bana na place wana o moni te ke eza pe facilité siko to lo baneti likambo lobiki ba famille soki eza na batu oyo bako bénéficier ou bien batu bako perdre eza na eza ba famille ba yebi ba famille ba ya mieux placé ngai na sala pe berere na zako sala bangulu le na zako sala bangulu mama na biso zako lobelanga abi koma yo sala ba sala biloko abo koma yo sala biloko abo koma yo mema batu na poto boy na bona boy mama na biso apekisaki nga bandeko na nga bapekisaki nga Nathalie Songo oyo azali Nasha Songo na Paris azali leki ya mama na nga ye mutu azonga na âge ya 10 ans amemi nga na Kikwit mpona kende otanga na Kikwit azako gangela nga so na ke na Paris bajise Songo bagi Songo bazako gangela nga Emmanuel Songo leki Songo bazako gangela nga babi yo okosala okosangisa Nzambe na makambo te natika c'est-à-dire tango tozoloba bongo po ba bénéficiaire ezali bango ba perdant pe eza bango lelo oyo moni montage oyo nyonso basali balobi mama Marie Misamu mutaboyi mama Marie eza ba ndeko ne bato basali montage po ba protéger ndeko na bango ba koseli mama la makambo mama na yebi rien na liwa Marie Misamu parce que mutu ayebi makambo na liwa Marie Misamu na yebi sabino parce que lokwa ba tienga pression il faut na lobango Marie Misamu azaki na poison Marie Misamu azaki na maladie wana mobali na ye a témoigner eza maladie ni parce que toko bondela po na ye mais loko ebomi Marie Misamu ezali poison te puisque poison batiela yango ça fait une année ma colonne bana ozi banda ozi ko vimba batieli poison pour nani batieli poison pour tiala mwana elaki cop ya ko signer ba contrat na cop ya rais akoma ko bimana Kabila moi c'est Kabila sali rezo a utiliser lombongo aza courageux za kolega na TV ko pesa 100 livres ayebisa biso poison eza na nzoto Marie Misamu comme kuna ndeni et puis moi na musala ya Marie Misamu alongwe pa Marie Misamu comme pa lombongo pona nini omoni siko na 4 églises tozana ba pasteur tozana ba yembi baza bandoki ba sorcier ba tia ba poison soki lombongo aza mwana ya monoko oya tiela ki cardinal moko ya Congo poison c'est-à-dire la ndili ko la maman ne po poison eza na nzoto Marie Misamu lombongo ayebi e utaki pa olive. Ok, mutu na Nzambe nyonso za koloba sanangage ke yo na Nzambe ngana zana pona ko ba ko mekepe ko tuna ba question puis ko éclairci ko ba tunsu bazomona ke ozo sala ngo eza jalousie eza kanda eza boye eza mais souci no posa na yo vraiment tango osala makambo nyonso posa na yo eza ni bon ba tuna bazongela Nzambe ba tuna yango yo